question. Je vais juste savoir. Superficie, il y a salle à Rennes, combien? Est-ce que vous, étant que les journalistes, vous checkez combien de mètres carrés? 45 000. 45 000, mais tu peux pas 40 000. Non. 39 à 40. 40 000, et ça normal, il 40 000, mais il y avait le rideau, partition, partir en haut. Pour un monde en terre. Au monde il peut en plein. Ah, papa tolo de la plein. Oh yo. C'est ça la plein. Il y a 80 000 personnes sans rideau. Au peut-être sur le soleil à Paris, à ça la plein à 45. Il faut savoir au début que si on a le bien côté na vie privée et ça bien été. Oyebi ferré à musique. Donc, le temps que le monsieur a fait 20 000, 30 000, bah commis 40 000, bah tché bah rideau. Non, et ça non normal. Tout le monde va tout bas côté. Tout le monde va tout bas côté. Le temps que l'homme est maté. Pour na koyemba, au monde y est. Répétez ça. Au monde pour na koyemba, fali ayebi maye koyemba na concert yi. Joseph Sanga Moutou Koti Mamok, est-ce que tu peux vraiment comparer Falina Ferry? Ah, mais fallait l'équipe faire musique. Fallait l'équipe copier, l'équipe faire, l'équipe faire. Voilà, c'est que Bota Mano Mabe. Falina Zawana Koti Koleka Kofite. Malheureusement, naïe Fali, naïe Kwatakora. Je te respecte beaucoup. Na plateau, je vous respecte Kwatakora. Mais na concert, mais je te dis ce qui est vrai. Non. Nazara Kengrate, je suis général Moka, l'homme de vérité. Je parle que la vérité. Kwatakora, Aza est bon vieux, a formé Belé, a beta Kitoko. Et ça a album à Kwatakora te Oyo Eshua na Congo. Mais vient devant concert Kwatakora a Yembaka te. Et ça Fali. Oh, papa n'est tel père, tel fils. Oui, baté. Balobi King France Télévision n'est ma cam. Aux besoin de film bien, autant la émission bien. King France Télévision n'est ma cam. Jeune Moya Kanda. Aïe. Balobi soto lo ba minte. Nous salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne mon master mo ça la émission programme Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ni makam salande makam. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Le Kouta la musique avec Yannick Wenge, Moto, Oyo, Atonda, Nakibonzambe. Vous êtes partout dans le monde. Vous êtes en train de suivre à travers cette émission. Le Kouta la musique à travers cette émission. J'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Nganga Ndoki Tétanos. Tétanos Gaulois. Dans un exemple d'éléphant, Nganga Ndoki Tétanos Gaulois, tout. Avec lui, on va parler sur l'actualité qui se passe au Congo, partout ailleurs. Donc, la minute, sur l'actualité. Je vous salue, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour mon frère Yannick Wenge. Yannick Wenge, journaliste le plus fort du monde. Oui, on est là. Tozawana, Oyebi que Bisosogi Bino Boluki Bisote. Donc, on est là. Mbanze Koufa Tonde. Oh, Mbanze Koufa Tonde. Na ibso Mbanze Koufa. Oyoka koza na ba preuve te. Mbanza eza toza na Mbanza toujours bon moko qui est dirigé et pas ya président Machuda Mandangi Maître Kabo. OK. Tozali na ba
batu na biso oyo baza na mbanza toujours bomoko ndeti les premiers les donateurs ya mbanza bomoko oyo lelo oyo moi étant que général Mokia de mbanza l'homme de vérité na pesi ye komo ya basanga na baya ebele qui est Mohamed Moleka ndoza lisusu na batu oyo tozo benga ba sage o baza 4 sages na kati ya mbanza toujours bomoko parce que yo lingi mbanza lisusu ezali un jour moda on va porter sermon ça qui non nous au monde de l'homme de vérité, je parle, ce n'est que la vérité. Okay. Président Otto Yebi, Aza président Yamanza toujours, bon, moko, Ezali, président Kabo. Okay. Tokoki koza la force armée moko. Okay. Mais tous en a branche différent. Ils ont la force terrestre, ils ont la force navale, ils ont la force aérienne. Mais ils ont FARDC. Mais la FARDC wana force terrestre ne mutapé sarabatunya surtout Makasi. Ils ont Mbanza Bomoko qui est dirigé par le président Kabo Machuda Mandangi avec les donateurs Bassangana, Bayebele, le président de tous les hommes d'affaires en Afrique du Sud. Mohamed Moleka, je crois que je marche tout droit. Merci beaucoup pour la présence de l'actualité. On a qui concert à Fali, ah non, donc tout PCK moi 55 ou 60% chance étant qu'il est. Attends, que je te 40 000 attends d'ici chez mon frère, réponse ça tu m'as demandé. Ok, répondre. Hein? On a toutes nos questions. Ok, répondre. Ce qui te PCK déjà 55 à 60%. Pourquoi au PCK c'est à 60%? Oui, bien sûr. Pour Nanini, attends ici salle. 40 000 personnes. Ils ont mal. Mais pour Nalisangu, Koyemba, il connaît pas. Tu as plus 40 000, tout le monde est vraiment non, tout la vérité. Étant que le général Mokia, maître Tétanos le mystique, l'homme de vérité, Bobo ma vérité pour Anine. Ça la arena, et ça oui, et ça il y a 40 000 personnes. Mais Nabarido. Vraiment, bon, moi, je vais juste demander à vous les questions. Je vais juste savoir. Superficie, il y a salle à Renesa combien? Est-ce que vous, étant que les journalistes, vous checkez combien de mètres carrés? 45 000. 45 000, mais il y a 40 000. Non. 39 à 40. 40 000, et ça, normalement, il 40 000, mais il y avait le rideau, au partition. Va partir en haut pour un monde en a terre. Le plan a fallu salibino au monde en haut. Te au monde pour na plein. Ah papa tolo be la plein oh yo. C'est ça la plein. Il y a 80 000 personnes sans rideau. Au peut sur le soleil a failli à ça la plein à 45. Non, il faut savoir au début que ce na lobina kota na ba vie privée et ça bien été. Oyebi Ferré à musique. Donc, le temps que le monsieur a fait 20 000, 30 000, bah, commis 40 000, bah, tché, bah, rideau. Non, et ça, c'est normal. Tout le monde va tout bas côté. Tout le monde va tout bas côté. Le temps que l'homme est pour na koyemba, au monde y est. Répétez ça. Au monde pour na koyemba, fali ayebi maye koyemba na concert yi. Oh, Joseph Sanga mutu akoti mamoka bandi chéri liputa akati mamoka est-ce que bozo alors akota boyo oh abeti na banjembo mawa boye babiloko ya betaki ya droit chemin abanika be bayembi il connaît pas chanter mais Azanaye non fallait je te fais un chanteur hein ah chanteur fallait un chanteur pour une musique ici ah non oui à jouer opportunité musique estimant monsieur 100% tu es chanteur mais laisse-moi te dire que ceux qui t'ont dit bêta ma solo ya fali oui aza musicien congolais au bisoto yebi atombola pe bendele ya mboka mais c'est un chanteur azotombola minicho te na minute ote boni na oloba bien atombola na minute bongo fera ozala wapi mais fait le ça fait vous doyez mbakuna manini adenda manini soki adenda so nini c'est que yo bino bola na ba actualité ngo ya balabala boye batin bolo baka na balabala bola na ba actualité balabala boye est-ce que tu peux vraiment comparer Fali na Ferré mais Fali l'équipe fait musique Fali l'équipe Kofi l'équipe Ferré l'équipe Fali voilà c'est que bota mwana mabe Fali nenga zawana koti koleka Kofi te
malheureusement naye Fali naye Kwatakora vieux je te respecte beaucoup na plateau je vous respecte Kwatakora mais na concert baza ndenge mo baza ba fouter ba yebo yemba te basala ba pe ba yebo yemba te mais je te dis ce qui est vrai non Nazala Kengrate, je suis général Moka, l'homme de vérité, je parle que la vérité. Kwatakora, Azaï bon vieux, a formé Belé, a beta Kitoko, et un album à Kwatakora te Oyo Eshua na Congo. Mais vieux devant concert Kwatakora a Yembaka te, et Zandeti Fali. Oh, papa n'a tel père, tel fils. Oui, bâté. N'a pas l'histoire a fallu n'a bimé pas Kwatakora. Tel père, tel fils, Massananga. Oui, il fallait bêta dans Londres vendredi. Il doesn't matter. Abeta za chansard. Na souhaité quand on a za chansard, aïboé maté. La chanson, la musique est bien amenée. Non, 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 non. Si on parle à propos de la musique, ça m'a bien, c'est fait rigola. Ma Abetini. C'est que yo za journaliste. Donc yo kutunga muna da chaka na mutema mais soko lo babongo à propos ya faire rigola c'est que je m'étonne. Lo ba ke faire dynastie. Oh batu. Skoko la na batu te. La nane réalité zo sala ma mena na monde. Voilà une chose que je peux te faire parler. Faire rigola, Fali Poupa. Moi que je vous parle tozaba congolais. Toyebi culture na biso ndenge etamolaka depuis Congo. Là où nous sommes nés. Mais tant que tozana Congo, tota la faire Fali. Tobeta masolo a Fali te lelo pour lelo batu ba lobela Fali pourquoi Macron aya Saliboye Macron aya Saliboye Macron na bandal Macron Eli Castel o pesi moi fierté pe Castel le matin na Congo grâce à Macron te Macron Castel na Congo mata grâce à Macron nini quand fallait na yo yebi mbula ni to banome la Castel na Congo ingratitude de la bagogo eza nango kutu makambo ingratitude te baza ba ignorant ba yebe loko te. Les ingratitudes, ils sont les ignorants, ils ne connaissent rien. Manika lobby, n'importe quoi lobby, Fali faire aille pour la musique, il faut Fali toujours numéro 1. Ah, yola na manike. Yola na manike moi si on voyager na Nwazaboué, ata péri qui na mutu ezate. Moi si azotombola na Nwazo kende na avion, ata péri qui a kabelo ya $100 ezate. Mon frère, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse parler ici dans le plateau? Mais c'est normal, grâce à Fali, après ça Fali à Zokumi Sambote. Manika yedi bien. Ayedi bien qui est fait rigola. Ayedi bien qui est Jésus de nuances. Ah, mon cher, tout le monde m'a gumba. Ce qui bazala dit bien, puisque bazaba impoli, so bazaba impolité. Non impoli. Bango impoli, mutuali bosa n'a qu'à mema manité na poto, c'était qui? Toloba tozonga ça pena makambu wana oh na sabino mamna loba o comprendre te après ça kaka merci ndenge ba pesi merci ndenge yemoka loba na émission na ye Fali makoto kota et pas ya faire rigola te na ki se jour après mikolo ye tu mana kofi na yotika e wala kutu moi si mobali to landa ete répétez ça moi si mobali to ko landa ye na poto na micho akrete pe ngite o yedi degré ya finga ka Fali wana bozon ça na osima répétez ça bozon ça sima ndenge qui sinjo ka finga Fali afinga Fali po oh mais bino boza bato presse na ba émission na bino boza nango te to yebi yango mais ko to ndeko est-ce que ceux qui boyebi yango est-ce que afinga Fali on a fallu même na poto yo réaction zani afinga Fali mais fallait même sur na poto asambela kaka ndenge yemo Fali ayiboyemba ne ba kende poto bazo apé chance ba pe sapenda Fali merci ya bien pour ceux qui ba 4 ans ba 5 ans on est sili alors bazo apé bien ti ba yo kali pa pour babo angunda basa effort babo angunda po baza bien pourquoi on fait que ça ndeni te malgré dynastie bato ba ko to mois d'août ka kikangu yumu de ça so mo lo eza nango ka kikangi yute boye bana bino te na ba musique na biso ya Congo to découvrir ka musique par musique succès ya album selon chant sur chant
Tant qu'il kangi yo ebeta bolo ba ki kangi yuti. Et bon après ki kangi so muso eye bolo bani. Poto mona ba musicien nyoso ya makasi ya mboka ndeti ye moko ndenga za na faire gola abeta e banana na beti nzembo vita imane beta après vita imane sili o eza boete album ni kaka même album mususu ye tobina tito zasko au mois 2023 oyo oyo longola faire aloba faire ba c'est que ça succès tu es démon faire changa na kisi nini ngamona na zandoki changa na kisi moi-même je suis un sorcier nalinga faire tant que na goloa confirmer que zandoki no sabo non mais je suis un garçon de YouTube otala na YouTube otala te. Moi, je suis sorcier, je suis abandonné de la famille, mon frère. Moi, j'ai fait que la magie noire na niveau nanga. Répétez ça, répétez ça. J'ai fait que la magie noire. Je suis un sorcier, un catcheur féticheur. Maître Tétanos les mystiques. Ok. L'homme de YouTube. Je parle que la vérité. Si vous vérité, vous liba kumbango. Kasi soki yokoka, yaka la butuna ya lukangati. Na pesi dédicace na bino nyonso bandoki wa moni akoka ya na butu je suis mupende. Oh, pesa numéro 067 163 9003. Wa numéro là yo. Numéro na nga yangwana, je répète. Plus 227 67 163 9003. Maître Tétanos, le mystique, le général Moka, l'homme de vérité. On peut s'appeler qui? Namona pharmacie. Yo pharmacie. Naza pharmacie. Oh nyoso yo lingi. Je suis un docteur spirituel. Oh yo lingi. Au salanini déjà oh c'est mon nom. Ah. Nakozwa tant ya kopesa réponse wana na bilili. Oko balancer bango babilili ya onga na sala. Na sungaka na botisa na pesa nanu 1. Basi o ba bota te na pesa bango babotaka mais nazoba makambo olo ba makambo solo parce que yo chota yo kana ebisa yo ezana ministère caché ya nzambe ya bakoko oyo bino boye bakati moi si akoki kozala bien moi si azalaka na 400 maki na libumu na ye 400 tango abandi période na bango de 12 ans je m'excuse bana na biso bayaya ba otala la vérité ezalaka ka vérité tango azo banda tan na ye otobenga période ya cycle menstruel ya moisi na âge ya 12 13 ça dépend ya ba chromosome ya mutu ndenge zo développer pe na nzoto na ye ti akoma de 35 à 40 ans na ménopause car 400 makwane fo et si là. Mais ezana misusu na makamwa monde nde tozanango biloko tozolia ba mai tozomela ba masanga tozomela ezo confecté utérus oyo ezo bomba mwana na kati ya matrice. Je vous parle étant qu'un docteur tradit praticien qui est maître Tétanos le mystique, un féticheur. Tango ye pananga ko kantate na opeso kisi ya makasi so nini na opeso kiso bo matin na kosokola kaka matrice na yo na kiso nga na opesa yo po obota. Donc vous êtes spécialiste en pesa bana? Oui, naza spécialiste ya opesa bana. Mais on pesa déjà ebele so na lobi ebele plus de 10 de 15 de 20 ebele o mwana nga ebele te mwana nanga te aboti ponga na sungi asa nini abota même opesi zemi eza neti toloba boye master na ngai nenga vandi neti oza to sola boye master na nga za wana administrateur aza wana hein apesi moi sizemi master na nga za na mugazuna je profite de l'occasion d'appeler ça mbote étant que garde des corps il y a basanga na ba ebele numéro 1 Razé Mugazuna apesi zemi donc ngaite ngana sungine moi si na epo ya pesa ezemi maza mwana na ngate je suis juste un docteur tradit praticien. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, comprenez vraiment je suis avec maître Tétanos Yohanaza
moto osala makambo belé bino bo comprendre ye numéro apesaki pe numéro affiché pour benga ye pona ba ka oyo bozala ngo okosunga bino ekozala kitoko makasi fali pour oyo boya tozongi sur la musique en livrer concert na Belgique après dans Londres après au niveau Belgique au moins il fallait ça moi bien mais bino bo chaka tembe ah ça mama bien tu ma BG comprends il y a bien non oyebi nzamba bakoko apesa ba bénédiction misato répétez ça nzambe ya bakoko akeli mutu asali mokili na ye apesi 3 sortes ya bénédiction OK na kati ya bénédiction na fali pour pas na kati tu peux pas arrêter une bénédiction partielle on nzamba boaki mutu nyoso azwa mais tika fali pas profiter na bénédiction partielle wana mais avoir la bénédiction partielle et il en a faire une bénédiction partielle il écoute partielle to tata pour ata la liboye alors il biso kaka alors il mba biso que non ba imba bongoti imba boye succès azana succès boya penzoto succès boya nani il bisanga musicien ni na Congo oya koki kotiela faire libaya fali na voix nini na on dirait un document kaboye azo pumbwa maseke ndenga na pumbwa na butu répétez ça azo pumbwa ndenga na pumbwa na butu oui bien sûr je suis un sorcier j'ai dit que bochanga na épreuve j'ai dit les mondes j'ai dit que les mondes bochanga na épreuve oyazana tembe alukanga mon numéro soki okobenga ngata na téléphone magique okozwanga na 0 soit plus 227 0 Tolongola 67 plus 227 67 163 9003 kumba ndeni tola libwe papa bimaka to komaka ngungi komaka nyama ezanga ndeni to kumba ça vraiment bon na topé ça réponse pendate maintenant yebiso kaka sortement ezaba secret magique kumba ya mutu to kaka batu mususu omona ba akomaka pese musu akomaka yo koma sonani te ko pumba ya mutu ndetinga na pharmacie donc na ebike so na simbi antibiotique na sabwe so na simbi anti-inflammatoire na sabwe so na simbi o na sabwe donc naza na 1000 façons ngai nanu na mupende ngane to sabwe na roto s'incarner na bungi na te ha yamu jamais. Oh santo pretos karamba tuba pende babulambi na nzala batombe ya bakwata na koto sumbiso diare na gangeli o ha osumbi ngandete to yo moko comme ça kasi nazo yebisa yo ozo chango tembe kukuwa yo moko nanu yo moko nanu oyo ngana salela na mboka na ngai bapende za yamu na lingala izala kisi koganga na koto gangela yo kogangela ngate yo moko kokate mission papa voilà mesdames et messieurs awa maboko wene mukasi monai mozo wena tembe ye kutu donc aguma senga zuma na linga ke omoni ye zoom na linga to ça l'émission mususu et pas nanga chez moi na Palais Royal la zoom na cette émission. Voilà, continuez. La tout va question mon appelé omoni bato balobaka un exemple na pumbwa na Kombo na pumbwa na posa limeti na pumbwa na posa nguba na pumbwa kana whatever ne loko nyoso lingi po eza incarnation de mutu esala mutu apumbwe bazwakango epa na ngai pharmacien. Répétez ça. Bazwakango epa na ngai pharmacien. Parce que ngana kotoza na tante na biso ke na pumbwa bwete. Ngana zalaka na lobi olingi nini na zate. Tom yo ngo sa eloko. Boya nan bo meka ngai. Na pesi na dédié bino nyonso tu banganga bandoki. Boya bo luka maître tétanos. Mais ça peut faire pas en plein pays. Je crois que nous avons passé émission moko na ebisaki biso avant martyr. Il y a personne qui a combattre ferré na Congo 2023. Non, nalinga ferré ndé, nalinga ferré. Ozanga mais olinga ferré. Nalinga ferré. Nalinga ferré pour un bon musicien.
ayebi aza namba o Congo ekolongola te nana ngo ko toyemba besanga ye ayemba biloko ba vieli tuma bayemba kana ba na ko yemba mafumba dendo mafumba dendo muninga zo beta agere kuna mafumba dendo mafumba ya dendo ata musicien ma ko loko wana oyo pasi fort boyebi na bino makambo lo siko ko yemba bongo fuma muninga na yo arena ezaka to mipeka zuwa ngobeta masolo ya yo arena te barido akendo beta isusu te yokani soki Macron merci beaucoup to moko na suka message ezani ni tétanos nganga ndoki demo oya pumbwa soki ngala lali message ya bantu baotala ezani message ezaka kake na pesi nanu message makasi na tous les hommes d'affaires, étant que le général Moka, l'homme de vérité en Afrique du Sud, bino nyo surtout, boya, naba mbongo na bino, naba mituka na bino, bosangana, tozaka kana mutu moko, kombo na yezaka bango bakuta na baya. Donc basangana baya ebele Mohamed Moleka kombo na ye kombo na ngakumaka mwana zate kombo na ezaka kake basangana baya ebele o bango baya omona est-ce que ngana ozala itelika bango ngana koleka na plateau na lobi kaka o ezali vérité c'est kontu ko to salo bien mikolo non ngazala bien tu connais pas que nazala bien tangu kolo tu kwa zala wana vandi boye généralement tu as posé les gens nazanga moko dans l'obanine ozaka yo moko toi $5,000 toi $10,000 mais je suis vedette je suis un homme de YouTube siko soki ndeti mwana ana bolo ba soki mwana ana soyi nani na yebi kuti mais bino bona omoni bino mboko yo epesa bino misusu ba valer bobeta batolo mboko Afrique du Sud gouverneur Kazi, oui, grâce, gouverneur grâce. Ça le m'a bien. Gouverneur, azana gouverneur ya wapi ya côté nini. Abi gouverneur. Non, moi je sais que Mbanza toujours bon moi gouverneur ezaka Steve Delma mukonza ba. Mais l'élection to sala grâce à Bimi. Élection. Non, je suis pas informé à propos de ça, mon frère, c'est toi qui peux m'informer. Mbanza moko ya président Kabo Mbanza toujours bon moko. Moi je connais pas. Les rebelles, ils sont les rebelles, mon frère. Ne me dis pas, ce sont les rebelles, je ne peux pas. Est-ce que maintenant tu vas raisonner ma rébellion? Oui, Nazalaki Wanana Yeba, Baolobela Nini, étant que l'homme de vérité, un général Moka que je suis. Quand nous avons Baolobela Makamouya rébellion, je ne peux pas encourager les bêtises. Ok. Basala Obalimba. Donc, est-ce que Makamouana tu peux me demander si toi, Nambanda Moko, Tozana d'ici homme d'affaires, président Zamoko. Merci beaucoup. Merci pour ce message. Na quelques mots pour tout Kawato. Na pesi mbote na ngai malgré monsieur Salibo ngogimasenga o banini banini te ngai agimakete ngaso lingi omona o les mystiques tétanosite général Mokia na loba vérité mocho le bata elaxini mocho na ngweza nini mocho wa opanga biso ngai na opanga neni ngai muta vérité na loba vérité est-ce que makambo na loba eza vérité to eza lokuta sala mo lobo iskoto mona elo nani na sa neni nani na sa boye basanga na baye belé na pesi ona no mote na omba moko ta elo na sali ya munene place ozali président Kabo basanga na baye belé azoyo kayo oyo lobaya osala Mbanza toujours bon moko na pesi bino ba mbote na ba greffier na ba député de la part de moi Nanseme tétanos le mystique général Moka l'homme de vérité pona nité basi na YouTube pona nité basi na ngai dans pona nité basi na ngai basi combien non moi je suis polygame j'ai droit de 5 femmes. Répétez ça. J'ai droit de 5 femmes, je suis un polygame. J'ai droit de 5 femmes. Bamanate bazana bamanate bango nyoso baza basi na ngana traita bango ndenge 1 moko bongo tiko na tebi nazana bana belé okokate masa koleka sako manguba. Répétez ça. Koleka sako manguba yaya dalaka chef coutumier nazana bana koleka sako manguba pesa mbote zoka pesa la même mbote na bana tout na pesi le cardinal
Yemoko Ephraim mbote na ye place azalia yoka les mystiques tétanos na pesi lisusu mbote et pas administrateur technique Jansi oyo boye talio et bo panité gazé mugazuna Murazuma na pesi mbote lisusu et pas Exu Mumbayo journaliste ata linga ngate répétez ça alinga kangate la bête flash so alinga mais yalinga ka tout sanga na batu manga boye o ngakutu tala na boy na ngana salelo on mo aso te o mo pona ina ko salelo mabe na pesi 28 mbote place oyo ezali we are welcome bino nyonso tu voilà Yannick Wenge merci beaucoup mesdames et messieurs Ndoki Demo moi ce midi moment c'était annonce mesdames et messieurs petit côté kimia et voilà ma bote wabino ngai wabino Yannick Wenge moto tona ki bona avec cette émission Lokuta na musique c'est to télé mapeto pesa bino moi longo ni a respect na bino bato bota rabiso boza partout dans le monde entier na Porto Paris États-Unis bozali na Kinshasa na Johannesburg au Talabiso mettre tête annonce numéro les na nganga et soit biwa mutulanga nganga demo ye na habité ya mamna ye ngana moto na bonzambe tika te kimia inga wota bino merci beaucoup na Zumbayo journaliste à l'équipe on a administrateur salaire tozo salaire te na habité administrateur Jansi Tamba Tawamba administrateur merci beaucoup à toi moto azo représenter ba villageois ya Fabregas na kati ya mboka o to remis na suka d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous trouver au prochain numéro ciao balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte tout sala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne au monde Master Mo sala na émission produit Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam